eloko ya liboso oyo elongolaka na kati ya atosala mabe ndenge nini otikala oyeba te ejour okufa otikala oyeba te ke apesi oyo vi mosusu ezali otikala koyeba te ke lifelo ezali eza mpe éternellement po ekosilaka te lola mpe ezali eza mpe éternellement otika oyeba ngo te odiaka nango ne conscience ozomona même bapaster ebele diable alongo na bango conscience afandisa masumu kati omwa motu aosala masumu donc aolia masumu lokwa nguba ayebi na ye kose repartir te donc saint esprit esakima kati ok soki wana yesu kristo na kati ya bomoi na yo ondimela ye saint esprit avandi kati na yo eloko ya liboso soki osalika mabe moko boto lisusu oyoka mawa na kati ya motema saint esprit akomi kolobela yo akomi koyokisa motema mawa conscience akomi kozonga nasali likambo mpona nini falaki mpa nasala likambo nasali yango mpona nini saint esprit azongisa na conscience mpo ke na repatance eloko etaboli motu na nzambe ata lisusu eloko ezongisi kolinga motu na nzambe eza repatance yango moto olobaka okwei na 12 heures juste 12 heures 1 seconde fose repartir siko ntango nakomi na kati ya toilette wana nabenga lucifer sans réponse nabenga mabe maegwete sans réponse nabengi bibliu bapesaki ye na forme na nga oyo azalaki te ya kobima okutani opesi ye mbota moni orépondre mayibi etwale okokonga na ndako mokolo okutana maître nakutana ye no napesaki yo mboto yambaki nga te na comprendre akutana ye na ngana akutana ye na noba alimbisanga naokaki te na bareka ndongo mpo comprendre ke mission oyo nzambe omoni me mokolo wana kimaki sikoyo nabandi kolela na obibisi frere nyonso osenga na kopesa basakrifise nyonso olobaka nasala obongo sikoyo kokuwa okomonyokola ndako oyo naokokosuba lisu te nakomi na basoni kotelema naokokasi kotelema te kotambola te kozwanga kaka mbala mona kende koservir bunda nga nde naolela naosabenga yo sergei ekobima to nzungu ekobima na kotala bien esprit protecteur aya alobi biso te bato tozala eza na nguya moko oyo eleki biso na makasi nde ezodeklare yo totika yo yango ekontinue na yo natuni nguya yango nguya nini po kopresente nga nani mandona grande puissance grand maître boye kopresente nga marie maigwele grand maître boye kopresente nga lucifer grand maître siko nani lisusu oyo aleki na lucifer na nguya alimu akokotanga kombo ya yesu nde sikoyo na ntan wana na bandobenga na bandomenga na umeli na bandobenga sikoyo mwasi na ngaya voi eyebima mosusu donc pendant naose multiplie nasala effort nazonga contact na lucifer nzambe ofrapaka touti hôpital na ye napelisa babougi na banda kotravaille bato mpe mibandi nameli mai refule mpe mibandi tokomi na hôpital bakololeli tokende na toilette abendi voi po ebima lisu tata na obengo koyoka makambo nyonso ekomi na basili
pas moi ça moi na wume na petit frère baya bango na komo kangira bango mais makambo ono ba ozolo bani to yo kati otinga nde malobe mati tina komi na basini batombo ninga muna ngai basini na minga na batombo ni vaso yo mono soki kitara amatinga na papa traitement ni komi ni bengi sikoyo te wana bitali byazokoma docteur na bino so awa na baptiste wana te mena osatuno azwamu tukukoma tanki ndosala transfert kotina ye na muzikana ye saint-joseph donc comme la Saint-Joseph il y a solo na pasteur wana papa balexika na réanimation nde batiakinga na oxygène na oxygène wana kei yokuta na docteur moko azalaki mokili osoto wa bakini sikoyo docteur wana bakomosula bambunda na bapendi babaka kokomuna papa à partir à 19h docteur wana bina bengi petit frère alors puis soki ba sengi bino bosomba bordonnance cher bosomba bosala examen bosala alors puis kanga motema côté alors puis kanga motema koloba boni soki mwasi na ikana ye ezesu ezaki ba 18h na limite okoma ti ba 19h boprépara déjà kobongisa ye madame akusani ya kati ate petit frère ne petit frère betelo mais fikir ya petit frère echanzaki babake bavandi 19h elekana 23h elekana 0h elekana tokomi 4h du matin tokende mpona kota 5h nakomi komona sikoyo moko alati pembe pembe azongaka donc azobrile omoni soki mo ekomi makasi bapembe moko bapata ndenge siko azoya na l'espace aya telemi liboso abenga na nkombo na ngai vasco na ye kobikisa ye banzambe oyo bandai kosala ya idolatre boki kobikisa ye nga nde motu nabomaki yo nga mpe monaye kozongiso pene avana lobongo baminganga baye komona nde bakaka bakona réanimation baminganga nde bazala na babenaka baolandela ene baremarke ke signe ya vie donc takati mokili mungu kamana kivi mbango eche petit frère akesko kobenga boya bobongisa ye bobongisa ye le mort d'ailleurs to bamonika bima boko pamba sans papier lokoyebisa na petit frère bapusana boye madame akomona bakwei na mabele bapeli akufi boye mwasi abengi kota famille na ye madame petit frère pe kota famille na nga lisango panzani desko na sango wana mpe pasteur blaise ayokani okakuta kopital okakufi puiske eza eloko moko esalama briske eyatekeleka penani oke naute mpe kobunda bakomba kala mingi te briske kaka esala deja baolela wana jésus krist ayaki mininga obi na ye kobikisa ye banzambe ya idolatri oyo bande kosala bakobikisa nga nde munapesi yo etumbwa boyina bomi ope na ye kozongiso na pene mais soki ozongeli makambo bande kosala okokufa sikoyo yoka natie maloba kati na ye mpo bato bandima maloba wana ekozala pasi
mais yo kolemba te kende koyebisa bato koya na ngai Yesu Kristo komi pembeni babongola mitema na bango mpo bazwa bolimbisi ya masumu baoyo bakondima yo bakobika baoyo bakoboya bakozwa etumbu esika nyonso koniata na kozala na yo kende bisika ozalaka bisika okoma na oyo okoma te kende kopesa message te namoni sikoyo nakelemi nafungoli porte ya salle d'urgence wana nabima nakomi natalisi bobi te kotala nsima te mission natindi yo komeka kotala nsima te mpo nga naza nsima na ope liboso na esika nyonso kozala na kozala nayo kende namoni na conclusi nakomi na porte ya boki ya Saint Joseph nafungoli nai nabima natali kotala te natiki yo te naza na yo kende na message oyo napesi yo kende koyebisa bato koya na nga ekomi pembeni babongola motema nga nde natie maloba kati na ntango na bimi namonai na kati ya presse ya ke wana nde kosuki na nga mbala moko na basongi oyo nabandi kopikola ngo basongi maloba ezalaki te maloba eseni ezeli nabandi koya baminga bino badokter kolongola mitema na bino koya na Yesu Kristo komi etika kolongola basi bazeni botika kozwa mbongo na moyibi na corruption bosala mosala oyo Nzambe apesi ndenge alingi koya na Yesu Kristo komi pembeni lolo ezali ete koleka te chapitre 4 verset 10 kokomi kokoma apres na Yesu Kristo na molimo mosantu soki ekoti kati na motosika ekomisama kolongola motu solo nde na bandi koteya nabandi koteya nazoteya bato nazoteya balongo siko babengi sikoyo mwasi na leki bango bakoteleboyana bakotanga natikela eleki de gero te nobilo nzambe alingo bongola motema kendokanga motema ifo tosala nzambe place wana ifo tobuka wekuma place wasalela nzambe su place wasala masumu natali mwasi na nobi bongola motema zwa badrogi wana bamasanga wana banini luka bapaster batumba yango nzambe alingi bino bobongola mitema badokter balobi nakomi na nde sikoyo bavichese wana maloba kweli bakona makasi bamaladi bazami kotanga sikoyo na nini medesine te okota tokota kuna natali bamaladi ababibino bamaladi kobongola motema yesu ayekoenga bikisi bino ndenge abikisi nga zobikisa mpe bino boye na bandi kotuna sikoyo tongo elakisa elaki ya dimanche 4 heures na dimanche tongo ntango ekota 6 heures deja banini ndenge babengaki wana elingaki kopasta leza tikana nini na priere azaki yango asokoli mbango ate na ndako ayebisi ye naza na Saint Joseph na profite sango yake mabe maka na hôpital kino baninga na nde bapesa sango me isi na tuki na nga wapi Saint Joseph ndaki bapaster se akokoti na kati Saint Joseph na tongo abamutu to bakota na yambi bino bapaster bokongola motema nzambe botambola na bose bosala mosala nzambe ndenge nzambe atindi bino bosala na lokuta te bopesaka bato ya mafuta te na mai te baprofesi te bondimela Yesu kaka ndenge aza nzambe ata mpenza abikisaka na ntango wana image eza te te nazalaki
Non, ceux qui vont dépasser les débélés, ceux qui vont en mbongo, au coup que le taux a battu, tout le battu ça. Ceux qui vont en mbongo, tout le monde va monter mbongo et mbongo, après le battu ça là. Et malaria. Jésus-Christ de Nazareth. Masupe bale mate. Masupe bale mbongo kwezo bima. Maye bale mbongo mate. Maye kome kome. Ata malaria. Bima na. Wow. Ninga na bakomo bakomo bobi no bozo ganano okoya rendez-vous la 15 jours na ya katelo Jésus sikoyo na ekoye bandenge ni na ya OK soki kanele zaki wa nde na ebisa ki ba place to kende ngana okuma njo pe ba ko tamenga soka kukunde biloko wana liwezi Jésus Christ ayebisenga deja aza na ndimi espérance tokokoma akozala nani ekiro azalaki na bango abakina otomema ye na mosika moko afermisema yongo paster so moto akomonaa meme na campagne meme l'église mbala moko soka na bilamba mbala moko ya mbala moto oyo abise Yesu Kristo mai vitali tozalaka kutu na posa tokomba ye iliseme na fermisema poso biloko matezo na nga na centre na terre pas supporter ni mwa basango tokota kuna boye natala bukuku kwa maria no Ninga Bwana nyota amama. Kamasa bobea kutangaza masambe baka masambe la baiki baba tena. Ndio nazaje. Kuna kuna na pamoja. Oye kokuma na ndako na yo mono kwa babiloko no wana ezali oye no ba na eko mwa kubanga sikoyo omundo azezaje mwa kubanga pani puisque bayebisaki biso mokolo otanga kitoko ya jesu mokolo kobilesa sekokokomisa yango yomona émission nasalaki ya musicien bato bakoki bapesenga langa apesenga mbongo na esplikaki réalité ya sero nani nayebi nganga leka lodo nazwa bakisi mpa na nga kasi ngamu nakwesaki ngangana mabibaka nganga secret ya ténèbre ezalaka secret eza yo nganga te moto osali mosala wana eza nde baesprit nde basali mosala wana baesprit bapesa yo nganga mobeko okobimisa secret na moto aye kozwa akobimisa secret te boyobimisa secret
eza lokuta ou bien ozaka kanganga moko bacompose yo balektion na tv obebisa image wana ozomona puisque monde ya ténèbre eza secret motu soki akotaki na temple na yo oyo akobima akozwa pambala esprit motie na kati po abanda kotambwisa ekozala na conscience te ya okonfese ye atikali soki akimi ka ndenge atikali na temple no okobetisa libongo okonoma ye koma yo oza capable ya biso omoni nde nasaki émission na donc bamemi na place tinani ya babeti na metenga kuba na butu bataki ekondi na wana apati ya place priye butu mobimba ntango baye lobi nayebisi bango ngono toluka place moko kasi na saint-terek toketi otanka bake na butu ovanda taxi oyebana biso okoma sikoyo bato ya pepa ko nzambela malamu so basambela bamama biso lokola biki bongo toyebika tie mo chaque azaki soki abeli ntango obika motu mpona bango efa kufa oyeba kosambela makasi nga bandeko na nga mosusu baapetalanga te mama abosani eloko moko papa atikaki banda ya balokatere mama asali ve epa na nzambe alobi nakolia mbongo ya balokatere oyo na bakopesa ngo l'église esala kosala l'église kino nzambe okanisa nga olongola mwana nga na misala bana nde mosu ya mibali na basi yo mbongo liaka tokenda kopesa kaka mpona mwana no bie soko okoya kosungela nga liputa kolesa nga to kolatisa nga me nga na ondima natambola ata lipapa kobamba liputa otokufa me mbongo oyo nde papa mino atiki ya bandako oyo nyonso esalela nzambe na tie ve ifo nzambe achange vi ya ndeko na bino azonga na nzela oyo tolakisaki bino oyo bino bozwa na bino siko mama bosali eya ntango na ye koleki bango na ndako neteleli oya nde lobi mama na ndeko sekwa wati ntango oyo ya bambongo oyo kopesa l'église babe oyo bandeko sala nzambe na onda azongisinga na bongo batindi nga na ye biso nde na telemi omatisa kondima bana no oyo bakweyisaki mwa kondima bamatisa yango bazongela nzambe oyo papa na biso bandeko kolakisa bino siko bato eglise baoyo kotie bamakambo moyebika mama na mwana nde tosambela mama tie priere tosambela navandi sikoyo na ndako ya petit frère bapaster blese bakomo ya chaque motu tosambela na bana nde sikoyo nayebisa bakoki esambela kaka na ndako na nga ye aza na ye contact mais baentourage baotala baculpabilité oyo eza kati ya mitema omoni toza botoya basali ya nzambe etamboleli na biso nzambe elali mosali ya nzambe oyo ana etamboleli ya mabe po asala motu délivrance obanga po lisumu nde eza porte ya diable po ntango wana misala mabe obanga kokuta esika moko osala délivrance po omoni ozala frappe nde omoni bapaster wana batondela kipaki bazobanga nde sikoyo mwana wuti klase ayo nabandika na babako na petit frère koleka masolo nakondaka oyebanga daka sa esi kilo na bino hôpital de 59 dejitu moko elekali wa ya mibalelaki bato ya sécurité mpeza mokili to makeni kasi kokili kobanda ozala mpe ba moko asimbi agent moko asécurité aobimeke baso ndenge eza boye nayeli yo kope moko ya monene kope ya monene oyo nayeli yo soki esimbi otolesanga mpe na kope keke mwana oti kolelela nga wana mobimba na nga $10 te babengani bango na classe nga siko natikani na $10
provision oyo baolia na ndako eza oyo totikaki to tokende hôpital. Donc soki esili esili ndongo nyonso esili hôpital. Alors nakabwani mpe na mabe. Vi na nga mobimba nakoli na kati nayekoli mosala moko te. Monde à ténèbres etilisaka bato na bojeunesse ezala mwasi ezala mobali yango moni basi ebele lelo baondela baoluka nzambe mpo na mabala me bongo batekaki mabala na bango ntango bazalaki bajene. Mobali moko ayaka alingi oyo moni mobali azalaki mingi kokabwanaki ne physiquement mais spirituellement motikala na ye akoma mari de nuit na ye. Ntango mobali azoya kwa bala yo okomona ye alati elongi na yo na butu ate kofina mobali wana kingo mobali wana obie mwasi oyo na bala aza ndoko yandoke mobali osalini akili bon jeunesse na ye ozomona bon jeunesse na ye omoni sikoyo ntango alobi oyo tala kaka raisonnement makambo abana eselini ebani eloko diable yango nayebisa bana na nzambe omoni diable aza makasi. Yesu Kristo wana makoki mpasa na moya diable azwaka biso bana nzambe na bapoint faible moko mingi ya point faible akwa mona yo ezaka na nzela masumu yango mokristo po esami na 13h juste 13h1 seconde c'est répandu. Diable etilisaka makanisi yango bajipu wana babengi yango ebangi mondele moko atiti moto moko amundu akiti na jipu wana mondele lisu bakiti na nsima apresentenga oyo mondele ya société na biso totengelaka oyo directeur na biso oyo bakadre na biso oyo bapasite mbala mo directeur na toli tosolaka yo otelema boye leki na nga salinga kasi nalenga be tosola na kati ya ndako otina ndako alo mpe na sabelaki studio moko monene nyaka mona tobandi osolola directeur wana bazoexpliquer bino oyo moni oyo patron ya société boye biso mpe toya société ya sécurité baja na biso misato na bapolisie mibale bakimi na coffre fort ya mbongo toke koluka edingwe balobi aza na voyage mais zango mobimba na ville balobi bacriminel mpo baboma moki osala cérémonie ozwaka makila bacriminel bamo bayaki komitika yango biso mpe toye osala cérémonie parmi batravail na sala oyo epesanga mbongo ebele wana eza quatrième travail papa raisonnement bangi biaka bana baobengana na classe provision kuna balokate nayaki na bango bafuta ndako te makanisi bangi misano nasala yango nakangaki bavole ya bacriminel wana osala moyo momo makanisi bangi leki otalandaka na posa masuku esali bamasuku ebele keba badiare ebele keba diable azobenga nake na subi nabimba mpe babengenga masi ole babenganga kisili babenganga basko batiki kongwa kisili na baluka esprit protecteur nde baoti opika soki tolinga te mokomona mpasi tolinga konyokwama te tokomozanga na mboka tokomi na makanisi bana bakobengana na place tala enemi aza maske mokristo oyo ndimeli yesu kristo mokristo ndimeli yesu kristo oyebaki bino eza na danger pourkui ozokundana enemi oyo ayebi oyo oyebi bango ennemi aza masqué mais soko ebika secret ennemi makasi ennemi esi wow tala moni bato wana bayebi wana bayibaki eloko bakati yango na ndako baluku na ferme moko bapapi no bapandi yango na miniti oyo bamisusu babimi kishasa mpona oluka materiel okwa
kende na temple na ye kende kosala travail omona place papa topesi eloko moko bokina bango na maluko bande exaltation obenda bango ozongo wana biloko ya mike mpona monde akende ezomotive papa ya okoti na vandi naoki na matoi naye kobikisa ye banzambo bande kosala bakoketa soki ozongeli makambo bande kosala tika nzambe areklame bana oyo monguna satana akangaki na milolo mpo nayebisi bango esi na bilela yesu kristo mokonzi so na na bomoi eza mpona molambo na nzambe oyo alati likolo na nga nazalaki mokufu ye nde asepisinga lamusinga bonsinga na bongo eloko na koyebisa bino bondimelaka yesu kristo na motema nyonso ya mokili wana etoleko eza pambe ndenge tozali awa Matthieu 6:27 bible elobi nani kati na biso akoki kobakisa ata une seconde na bomoi biso nyonso tozali bakufi kokoleka nyonso kotika meloba na nzambe eleka te bobongola motema yesu kristo akapable ya kopia bino mbongo wana ya koleka ndele wana mba moko atuni atuli directeur wana est-ce que akolakisa biso place biso te tokende ndenge bakotanga na deuxième pièce po soki olakisi oparticipe dernier coup franc ya diable ya matanga ya nayebisi bango place ya kolakisa bino eza ka na eglise oke sambela bondimelaka yesu apart ye esika mosusu eza mundela fiotola bato na bato petit frère na kabeta gloire à Dieu. abeta maboko yeba ke ye mpo azalaki bia kanisa na confirme ke nzambe ngai nayebaki aka tozokita nayebaki kosenga mbongo basomba babiloko opesa ngalaki kosomba matuka nzambe asali or ezalaki lucifer ye moko ye moko surtout natali bitumba ebandi bitumba ebandi exception ade kosilisi mbaboko na teni nalakani mama na bando tambola papa naye kosedekupe l'église ya nzambe malamu na veni mbala nakoti nakuti paster adjoint ayebaki nga me nga nayebaki ete mpona bafrère mosusu balaka bayebaki baprésente bino nayebi na betenge histoire tuna ndenge pase makambo nyonso sako ya bapase nyonso nakutana na bango nakutani na noko na biso ya paster ya église ya walon noko ale ayambise ngai bablaise baya eloko ya liboso blaise asalaki koyambisa yesu tokutani na paster esengi israel ya arche eloko ya liboso ayambisanga yesu apelenga azwi balivre apesinga obi banda kotanga balivre mingi mpona yaki ere mo na moi na ve pa mapena na butu nazo nayolala na moi nakopanda pa ondokutane pa paster donc paster se bakoma priere koya chaque priere nini ezanga témoin isu natena nabete na otunde nabete na te trouve na nzambe malamu olie paster wana abondelanga nzambe nde balingi nyonso baosala ye mpo obanga auta bandiko ozalaka na monakisa kana mo ndenge na ndembeli yesu kristo naloba kutu meme na bénédiction ebi place boza na ndo esi bolembi benganga na yo oyebi place nganga azali aza na misala mabe benganga na ya po ete yesu kristo nde eza likolo ya biloko wana na zomona bonga diable apesenga 12 000 demo na ndotango par mois bazolia 12 000 personnes oyo baya bafamille na biso
mais Yesu Christ akangoli ngai abekela pasteur titulaire mpe lisolo tabenzaka ya na po on expliquer pasteur titulaire expliquer na côté tout na bani donc makesi bo bizamba pambola bino na bango na tombonisa na bandi bango kamba kaka kama na kila kitu kwa tokona na bona kitu bapenda bana leki libusu omoni on apesi mbote moze pasteur mbo bisika azali patambo ye ndesiko expliquer pasteur siko pasteur titulaire Yesu pena koti siko Yesu abimelaki nga koti kati alongoli ebobangi nyonso bambote bele pasteur titulaire alongoli esiko bobangi nyonso ebisingelo kwa liboso fukama na fukama tangu na fukama mama toleka direct tangu na fukami mbala moko simba motema na singa yambisa ngai amen ayebisi bototya bakoko tobolela premier diacre wana abani ya te pasteur ajoya te likola pasteur wana bapili kuna ka expliquer bango watu ba pasteur tsabiyo okola naopenga baipesise bolala libango awa lobi okitana ndako ok monenge ezalaki nanu kuna ebise makambo okita te nayebokwa bilobi okitana ndako donc nzambe akote kaka na kalisi ekosala nge kosala puisque ye sa change nga fale siko biloko eza na ndako elongwa nde nabengi pasteur blaise bapasteur mosu babangi bakini nayebi pasteur moko aloba ntango ekolanda biso na ndako ya pasteur blaise alobi délivrance na ye etomboli biso biso kondima na biso c'est-à-dire bazalaki na somme omwa neti bisalasala esalamela bango me bakosani ndenge yesu obi na Philippe chapitre 1 verset 6 obi kaka ye moko moto abandaki likambo yango kaka ye mpe moto akoya kosukisa yesu nde moto abandaki ezalaki bango te meme nga moko soki nakoma na ndako na nga biloko wana elinga osala nini elinga ozika po ete yesu nde akangoli ngai nazalaki mokufi azokosenga na bo ntango toke na lopango paster nga liboso paster titulaire mopanzi na nga blaise mpe mopanzi na nga donc so mokolo wana kufa ezalaki paster chipen nga okende paster blaise mpe camarade na nga alinga okende bambotebele esikaza baningane moko balandaki mosika kuna kotya bazinga 100 mètres population plein baimage eza bavideo banzambe bamona population plein bato bamati likola bamire tala ndako etage wana diable aboyaki esila ndako etage ya monene ya 11 mètres sur 10 mètres na largeur 11 mètres 30 na longueur me bakulaka dale esilaki bato ebele likolo ya dale na lupango plein nde koyemba bapriere oyo esalama moka meme na miso ya moto nyonso ya kobombama te moto ekitani na luna ekita biloko wana ezika yango moko sabato olakisa mpe na publike awa azalaki yango moko atikenga te kote moto esalaki malgré balingani bazalaki ya kobanga me nzambe asalaki ke moto na moto azala na role na kojoue na role ya kote ya kokita pesaki mpena nguya ntango bayosala priere na temple omoi nini cercle ezozika yango mo dans le vide lakisa na population ndenge ekeye moto apelisi yango te baosambelaka cercle ebandi moto nzambe akiti moto euti likolo ekiti moto apelisi moto oyo te Dieu lui-même population de baoloba
Dieu lui-même a fait descendre le feu. Benda population. Soit côté population, les botans volandiana koye mata monana Yesu. Les casques qu'on a barabala. Les casques on a barabala, les toques, les qu'on a koye mbanzela. On a bilo koche ici. Tape. Population qui bazalaki. Yango to bata. Ma témoignage, naza témoignage vivant. Naza témoignage mon côté mutazo le kaka bando témoigner ka côté. Naza vivant. Oni population to quartier bukani. Batu bauta na commune ya limete na Kingabwa bao yambangu. Batu bauta ba sanfi ba poto bao yambangu sango ke bota le venema. Mutu abete kingo kutena Yesu Kristo sanze vinanye loko ziki ya oh, alors, témoignage, écoute à qui la combat, même dans sa malam, pas déjà qui témoignage tout. Pas même quand la pécutana représenta numéro 1 en sa malam, à Sambeli Ponanga, à Pessinganzela, à Bikende, pour ça la évangélisation en Zambie. Évangéliser dans les Zambatio. Milimu wapatu ebongola mitema. Mais si vous tombez prier pour nous, quand on va prier tout ça, de l'Ibassel va tout l'euro. Barrière ya makila na Yesu Kristo telemaki. Et puis na butu wana ava bato ya na bato ya église en malamu. Na voisin bazaki nzinga na ngaba kinena banda. OK. Ni confortation zaki na butu wana. Bazoyoka bakake ezobeka na lupango nanga ba lumière ezobima. Donc armée céleste pendant que on a veillé armée céleste c'est ça les ossements. Wow. Armée céleste et c'est donc nzamba kotaki kati na pasteur wana ki. Donc nzamba joie ki ba bon na ye. Pasteur Blaise, rôle Nenzamba joué à Jouaki, nan na bombalité avant 6 mois. En ce prochain, la côté à la commission de la camarade, il y a un banzam de cas de banzam. Il y a une préparation de banzam avec préparer. Et après, pour qu'il m'en a coma, et pas naïe, et quand on peut quitter qu'il en a coupé, mais ma prière, ma veillée, ma ligne. C'est le ensemble de la bonne abisso, pour l'enseignement. Donc, si on zamba tchaki et l'autre wana, place maman bande ko kene ko tika ba ve. Kabwa nzambe siko ezaki na nzela na bango. Donc mon nzamba kote kati na papa chibin asignaki. Donc parce que Blaise Andal ou kapé mutu akotelema mapese makasa signé akute na pasteur chibin. Il n'y a pas de gens qui participer. Et là, on a un banda qui a un la simate, na boki mabaninga. Mais ce qu'on a au monde thème comme semble tout ça. Parce que tu vas passer au va Hispanayo, babanga telem susu o dévoiler bango. Non quoi benga kanga parta kenda ka Belgique benga lobi na lando na ba Facebook pour panzana. Bongo moto ba témoignage le président Zamala mais kutanga kombo na ngate soki na ye na ko pesa mbongo ko na pesa ko la bike mbongo wana pesa ngona babola yo zwa nzungu pesa yo yaka na ngona Nzambala mbati na bango nzamba ko sala lo peso bandimi ndenga malamu aboya ti lo tikana misala wa aboya et puis ngaba betanga masasi na ndako ngaba bomanga kati internet mais batoka to de misala na bango na bato yo to pesa ka pe badilo on a biso kinya pe ozomona nde bamemakanga epa motambusi abondelinga Nzambe atenga maboko na comme évangéliste ayebisinga kende partout okende kotémoigner monene na Nzambe po milimo bato esala nini ebongola motema eva prophétie ya Nzambe malamu
na projet d'évangélisation ya sepakonza malamu nyonso apesinga bango na tour na bango baboko pasisenga lokola témoignage omoi ndenge ezokende te na otanga kombo pasteur Chibin na otanga kombo Blaise neti bato oyo bazwa succès te succès eza ya nzambe omoni ngai nazwa succès nazalaki nango napesa na nzambe Afrique centrale mobimba pa mikingo ekatyeka lekenga na succès place bobenge kingo te bobenge mais nazwa succès napesa yango epa na nzambe navanda na kati ya lingomba mpo na ngai ezalaki na bandai koyekola nakenda kopanza sango nzambe apesanga te navandaka na kiti ekuti esili na bimi ate eglise moko te nzambe malamu babenganga loba mutu moko ayebanaki na pasteur moko tuna pasteur nanga talo abiyaka oteya kotuna te mais officiellement ke na direction babeleli ke évangéliste Daniel Vasco otekoteya l'église boye jamais bakangaki baporte na batinga kobondela nzambe na tike nzambe te panda nazosouffrir papa mpona ozwaka sako baloso ekomi te nga moto oyo mikuke bandeko ya kotika profusion mais siko kote wana na nga nayeba siko ntango bongwa bitusa bulo mais madame no siko madame na nga adosambela nzambe malamu aokende na babokilo na ye aokende mpe na kobatama po soki nayebi na obenga na ye mpo na nde kobenga nde babokilo baozongisa na makasi po bapekisaki ngai ya kosambela ye ozobampo bapekisaki ya kosambela te epuis na suka diable ndenge akitaka bakomba famille na ye bamisusu basepelaki te puiske omoni nakoyebiso eloko moko epa na nzambe nde eza vrai héritage eza ya biblia epa na diable eza héritage ya bacondition mais bato ebele bandai kovivre na bango mais bandai koyeba te bacondition nini ekasa nga nasali 24 ans nayebi ndenge balala ya kondi bon bakristo baolala menga nalala nakanga misu te panda 24 ans mais ndenge naa na kinya nakomola so bareunion na bino kopimaka na moi naa na misala na butu na telemi mais oza pe fatigué oza fatigué olandi eza te fatigue eza te donc oza en travail en tout moment donc na moya oza batravail bato bazoya na butu ala te donc moi ça bandait déjà kosambela liboso aolanda babokilo na basimbeki mponga libota nyonso bayaki bayebi évangéliste meme nga boko nalaki mpe évangéliste église osa liboso ya nzambe malamu kofungolaki yango papa na biso na sanfi wana ntango tokotisa fisika bandako eza moko efungoli intercession tieki mpo l'église inikana ekitu bandaki kosela mais bareunion na bino siko kosala mpe bakosala romi na butu apata minui ebandi bareunion ezalaka na butu mais biso tobandaki kosala reunion me butu na moi puiske na monde ya ténèbre moi ezalaka te butu ezalaka te mais tobandaki kolinga mingi kopere bareunion wana ntango bakristo baolala yango vie ya mokristo eza na moi te eza na tabu mokristo ekozala na vie de prière mingi ya mobutu ya moi prière ya butu eleki prière ya moi kotango bakristo baolala monde ya ténèbre elala tezoloka mpona monde ya ténèbre esala makambo nyonso akobebisa vie ya motu kotuka kufa motu babomi na butu na moi eye kokokisa maréalité olali bango nde omoni ata bakangaki baporte nyonso bakamaradi mpe ya blaise wana bakomosala évangile ya mabe mpona biso bolanga ete akokwana te oye mpo nakangamaka na nzala malamu puiske mpasi biloko eke kozikamela yango wana
moni me nazalaki na mina nga kaka plein siko bakomi otia esongisongi babino ndenge nini yo te yo ozwi batembeli akomi kokangamaka kuna ndenge nini falaka azala kaka na yo banini bwakisa ye boye ye mpe alandaki bango naye biso moni baninga bapaster oyo malgré ezalaki mabongisa nzambe me likabo ezalaki yango bango nde bayaki na bakipabilité bazongisi yango kote mama anda osala bavi moni nzambe nde akanaki esalama ndenge wana donc bitumba ekomaki meme na bapaster ya quartier même l'église en Zambalamu, place où on peut Zambalamu, nada na infrapété, on a pour ça sa campagne, mais Zambé yemo pour na mawana yo. A sa campagne na confinement. O ba ko ya batu basangana menga campagne sala. Batu babongoli mukeli. Otindi bonsoir. Ma pasteur kaka ya photo na sabaki ni wana. Bayaki ebele bazuzu bato wana ozomona deuxième campagne non il faut donner une intercession adresse kaka intercession topesaki bango baadresse toyambisi bango yesu po tobandaki intercession nde ndeko moko nzambe asimbaki ye asombe biso place oyo tosambelaka nzambe toza pleine mpe construction awa omoi tosala kaka clôture na baprojet de betatol donc na nsima kuna ozomona ndako ezali soki boteya moto mosu aza koleka boye bien te totonga bandako liboso koto oyo église tozongisa yango na suka kuna epui likolo totonga bapartement mpona bato bavandaka libanda na baoyo bana bakomine mosusu soki baa na posa koya kosambela intercession eza awa bazwi baplace na bapartement bavandi baokota priere de prière baokota priere intercession 5 heures baokota priere ya midi baokota priere ya pokwa ntango azozonga na ye na libanda kuna na mboka bapaya moni te ayaki Kinshasa kolia kota na bambiance batour pa pamba makonsatraki mabondeli azongi molongi tomoni projet topesa na moboko ya nzambe bana na nzambe oyo bakochambe na kati ya projet oyo basoutenir po yesu kristo ana bana ebele projet oyo esalama eglize ya nzambe etongama bandeko bakoma mpe koya kovanda mpona kosambela lokume kozonga epa nzambe donc oyo nzambe afungoli mutu moko atelema mpona okanga yango témoignage oyo bakangaki yango mais nzambe afungola yango eyebana monde entier donc partout totambola tozalaki néglige mais ezalaki néglige te ezalaki nde nzambe nde mutu abazalaki toujours kotamize biso kobize biso po toyeba ndenge ya kotambola na kosala ndana na deux questions ya suka ya kobusani première question na ngai eza sikoyo monde ya basirene mpo nayoki nde olobi tout ça otangi bakongwa basirene bagrand maître tout ça est ce que kuna na monde wana yo kozalaki na basirene nango en tant que bafemme na ya botu est ce que ozalaki na bango monde yango ya basirene dabo ezalaka ndeni bavandaka na mai ou bien vie ya kuna eza ndeni omonalanda batémoignage ebele nalanda na chaîne monanda oleka biso tv namoni po tobanda oya wana esala bilele bato baotémoigne na fikini wana ndeko moko azoloba alobi basirene bazalaka na mai bon namonaki aza limité komonda ténèbre eza neti mpe komonaka maçon ingénieur architecte eza dimension na dimension parfois moto aza na ndoki ayebi kaka chef na bango bandoki wana Lucifer nga panda 12 ans nayebaki Marie Maïkwende Lucifer par après nde nakokuta na Lucifer ozomona donc monde ya ténèbre eza vaste na bamonde nyonso basirene baali babenga bango badéesse na baprince batati wata na bamami wata bazali na bamonde nyonso
au monde ba sirène na mai bazali ba sirène na désert bazali ba sirène na ba cimetière bazali supposons na ko faire exemple ngo na ba tribu na biso ya bandu au monde ba na système ba mari de na ba femme ya ba kinchu voilà et mo bali moko même na basaka te ya na basaka te na mona na système anzoko mwasi moko alingaka yo boye point biso akoki te ntango lekwango bwaki kasa bazokasa basali cérémonie bakoti yango na zamba mwasi wana akotisi yo nzoko na zamba ye azobalukaka mpe nzoko bokebimane na kati ya zamba ezali eza kaka na kote ya bayanzi te kintu donc moto akozala na mobali mpo babalisa ya tintiki chaque butu mobali yana bimane mobali mpo akozala na mwasi moko aza kintu aza déjà mari de nuit femme de nuit ezali na bamari de nuit mpe femme de nuit nalobela yango déjà eza na 3 catégories ya bamari de nuit na femme de nuit première catégorie baza besprit deuxième catégorie bazali batu oyo bakoma badémon na besprit ozomona première catégorie batambolaka groupe okomona babanda kotambola à partir ya 120 esprit 120 matin okomona soki oza mobali ndenge oza wana 120 esprit wana bayeba ya bademo bayeba koti yo na kati ya nzoto na yo bavandi 120 esprit mpe ya mibali bakoya bakoti bakomi kosangana na kati ya nzoto bango na bango ntango baosangana siko nzoto na yo nde ekomi mbetu na bango esika yo ozali okomi so okoyoka basentima yango etinda ya mibali na bamasturbation basi na bamasturbation ezali ba première catégorie ya bamari de nuit mpe femme de nuit baza basirene deuxième catégorie oza mwasi to mobali oyotaka kaka olala na mobali to mwasi momona bilongi na bango tomona bango te oyokaka sentime esobebi baza besprit to bato oyo bazalaki bato bakisi ntango bakofi bakoma bademon to ntango baza envie baza mpe bademon omona bango te troisième catégorie okomona na nzela oleka mwa mwasi mwa azangisa kombo te paster jaisi bambi mama na omona mobali mwa papa moko to jeune moko na tatwaki ya kongo to bwazangisa kombo te mama fani boni bandotala sikoyo mobali oyo abimelaka yo eza na mo olali mpo na kutu olali bandotala forme na yo omona kelito alekisa kombo te ye wana yango omoni meme bamama bapapa efu batelemela eloko oyo mama moko akatwa na mwana mobali nanga ndenge nini zwa mbongo oyo sombele bongo sombele saposo refizango donc azobala mwana na oka na mbongo wana na age ya mwana na wana okoma deja mwasi na akomi kwa kobimisa na age ya mwana mwasi mpe papa moko alekaka sheri nanga ndenge nini zwa telemelango po soko telemeli te ki sheri wana ekolongwa na moyo ekoma wapi na butu ifo telemela omoni ndenge ezala ifo sala nini otelemela donc ezalaka ndenge wana kosukola bana ni na balabala eza malamu okoka bate mwana na mabe basirene baza partout même na désert bazali. Deuxième question na ngai soki eza ke siko nde bwanda koopere bongo na baopération nde bwanda osala ke basi bozwa bafécondité ya basi bakoma stérile babotaka te bwanda osala ngo na mécanisme nini bamission wana ezalaki omoni bato ebele bayebaka yesu kristo nzambe asala mpe bato opération sa cicatrice esika oyo monde ya molili ebebisaki monde ya molili mpe esala opération sa cicatrice soko couché na magicien to un sataniste
alimusio batrompe spirituellement mais yo ozomona ke oza normal bopera ote momoni ozwaka zele mokushana motu moko alimusio biloko ekenda epo atiki semence wana kati na yo soki okokushe na mobali mosusu azwi mpe étoile ya mobali wana ata mobali wana azalaki na baaktivité nini fo ekweya donc semence wana ebanda kotambola Comme nous disons pour des malheurs, oui, oui, donc ils ont communiqué par mon malheur. Oui, oui. Nous sommes là, nous sommes au Canada, nous sommes là, nous sommes là, Israël, bateki mboka, ikolo ya ikoko. Donc, ceux qui m'ont bimi déjà un sataniste, bobimi na ye, bokabwani physiquement, spirituellement, c'est massical. Surtout bima na ndoki, bokabwana physiquement, spirituellement, c'est massical. Donc, parce que les gens na ba cause ya ki célibat prolongé, à partir wana, abima na ndoki bakabwana, abala meti lelo, na bandoto ne ba penser na ye, na lota kandu wana. Amona keka na bandoto na ye. C'est parce que bokabwana physiquement et spirituellement. Omoni, atikali moi sino en vie. Bobo tane na butu, oko moi sozu libala, mais na moi ipokoto okota te. Muto okota na butu na moi yako. Bobo tane na butu, oko moi sozu libala, mais na moi ipokoto okota te. Muto okota na butu na moi yako okota te. Muto abali na butu na moyo bala te. Soki abali femme mari de nuit wana oboma mobali wana. Femme de nuit wana oboma mwasi wana na zuwa. Yango soko moni mwasi to mobali, mobali akufela basi. Abala tu akufi, abala tu akufi te babola ndola. Mwasi abala mobali akufi bali libota na babala mibali bakufaka. Basana babali. Ezape na bapape bele. Bakenda ko protéger bana na bana bataka banganga pour famille za kinyo. OK bakenda ko teka bana wana. Eloko liboso so baki mibali bobala basi apo. Ko milimo bazawa na bakobisa basi ya mibali na ba. Milimo bazawa na bakomisa mibali wana basi na ba. Et puis bako utiliser ba étoile na bango banda kokota na bango. Bana wana atosi mbongo ndenge ni programme ezakata ngwana ngo. So comme na mbongo nde mbongo ici lo mati bana na baba parce que il arrive pas qu'il m'amène la baninga au moins l'aime souvent mosquito mais to ça l'émission oyo bande ko bolimbisa pona makelele toza l'église to senga na kolo machine ombala sima oyebisa ba travailleur na ye po soto bande mission bakata machine kolo nango paza pasteur na yebite to sala donc to ko kata pe misala bakite pasteur Blaise pasteur Serge to pesio mbote esika ozali pasteur Serge directeur ya banki na Idiofa yende mukolo lupango oyo soto bengaki bien avant mbele pasteur Serge alingo pekisa pona makelelo yo pasteur Serge Ngolu pasteur Serge Ngolu tombala sima to koyebisa ye bolimbisa biso pona makelele et appelé mission kitoko tosali yango na pasteur Jaïs auti Hollande papa Hollande bodi pasteur Jaïs voilà de l'autre osé longo pasteur Blaise pasteur Jaïs yeyo na mama Fanny bango yeyo donc tosala émission na bango pasteur Serge deuxième émission tokobenga yo ko oyebisa bango quand même bana nzambe bana poso yo merci question exemple moi kitoko aza bien kitoko donc mais akutana na ba opportunité mobali ya bien nous sommes kutana mobali ya proche mobali faki aye mususu aye faki mana éviter ezalaka phénomène nini. OK merci maman nazaki na camarade mona kinga boya kacher
yaya na ye azalaki tali mwasi kitoko miki me mibali bakima yaya lembi akomi kolela ezalaki nini master signé contrat na kati ya monde ya ténèbre bapese pouvoir ya obunda bakomba longa na pouvoir wana kobunda bakomba longa bayebise yaya naza na étoile puisque étoile ya libala nzambe atiango na mobali te na mwasi mwasi aza na étoile ya libala abalaka mobali ya pamba te ata bali mobali moko aza ya pamba étoile ya mwasi wana efo etombola mobali epuis apotaka bana pamba te bana bota balaka bapine yango moni diable alukaka kofrene étoile ya basi ayebisi na diable ayebisi na moninga wana ayebisi alobi yayano oyo aza na étoile oyo aza nango po topesa pouvoir tosengo sacrifice te il faut utiliser kaka étoile ya yayana ozosalise mariage na esprit moko esprit wana nde bakobundela yo likolo ya ringi asali contrat abalisi yaya na ye na butu sa yaya yeba na mobali ya sikoyo soki kaka mibali balingi yaya wana ekomi na tamba se ele makambo ya bien okomona mobali wana butu alati asali zuwa alatela elongi ya yaya wana abimeli mobali wana aye kofele kingo mobali amoni mwasi nangena bimane ndoki eza na bato ebele oyo mibali bakimaka bango eya na bato balataka bilongi na bango bakenda kofina bato bakingo na bilongi na bango mibali baokima sans le savoir yeba kwali na problème à mari de lui puisque soko na problème à mari de lui to femme de lui et qui kobebiselo mpe makambo ebele okozala mpe mobali wana femme de lui wana moninga moko alinga okabela yo balingi batona mosala moko boye raconte ya liboso bapesi yo rendez-vous boye directement femme de nous alati elongi na yo akebimela motu wana na motu akefileki motu wana oyo yango lisusu te contact ekatani toezalaka mpo na biloko ya ndenge wana me mokolo moko yaya wana mibali bakomokimayaki na mobali moko auta angleterre kuna akabwani na mwasi na ye abengi bandeko na ye obi eske mwasi na ngai natikaka kokatana na baekazalaka kaka kokemike na ngai boyebise na zoya bate balete bapesa banio bakokosolola mobali ya zoya e yaya so akomomi ayepa na nga bileki na nga bino bosela bato makambo me nda ya na bino mibali bazokimaka nga esokosela ngeli okomoketa mobali moko auta poto oya so nga yaya te ebongi bino mpe baleke kobonga ngalabi yaya totala makambo wana tosolo na moninga toyeba nini tosela ntango nakutenda moninga na compétence tokomoseka yaya wana mpo nayebi soksi wana ozomona na tokomoseka nayebi tokosele nini ye aza deja vandi motu aza vandi na monde ya ténèbre ate koke kolukakise simba po aza vandi ozomona yaya wana ka ndenge nzambe aza nzambe akutena moninga na ye moko abeteli lisolo ka eza na baninga malamu na baninga mabe aobi te toza baséminaire na église na biso mpe tolandaka bavei toke tokutana na paster bate séminaire esili akutene na paster asambeli ayambisi ye changement oya na bokolala azali kokontinue makondo yaya ye vei leka tunyokio mpona tika alebi leka tomoseka po toyeba paster tobanda onyaka bango me bapaster nyonso te baza kolata bapaster oyo bapaster jibe baa na moto ya nzambe na kati ya kotakonzala malamu wana ozomona bapaster na biso papa israel seni ya arche bapaster ya nzambe baa na bamoto ozomona nanu babiloko eziki te na yo tia maboko likolo na ndako bongo naseka na moto ya nzambe alors yaya te ve eke aseki abenga na telefone abi yaya te ve tobandi oseka toyaka mpona mobali wana esimba yoka yaya na veye ya butu nayebi so alibondeli ya butu eleki ya mondo yaya na veye butu ekoki topungu etope mondo apenetre réunion esalami esi sikoyo esprit wana oleki abanisaki asenga bimisa yaya naokenga nasangana na ye po bino boyi tokokende na bino abengaka kombo ya yaya kombo wana ekomaka te etumbaleku wana monoko ti lelo atikala monoko rouge alakaka
yoka nayebisa bakristo eloko monde ya ténèbre mpo ekanga motu mpo ebebisa vi ya motu ebengaka motu na nkombo na ye ntango ozosambela tikaka nkombo na yo na maboko na nzambe yebisaka nzambe nkombo na nga lelo ekomaka te ndoki nyonso oyo alokaka na nkombo na nga ndoki nyonso abengaka nga kwa imite anga kenda koloka na figure na nga nkombo na nga ekomaka te tumba ye na nkombo na yesu kristo yesu alobi na Jean chapitre 14 verset 13 à 14 nyonso tokosenga na nkombo ne kopesamela biso tikaka mpe nkombo ya bana na yo na maboko na nzambe ntango ozosambela loba nzambe protege mwana na nga papi protege mwana na nga junior protege mwana na nga franki protege mwana na nga blaise nzambe akoprotege oyo nyonso akoutilize nkombo na butu nkombo ekomaka te oyebi meme bandokiso bapesi motu ndoki mpo babimisa ye baobengo na meme oza esclave na bango mpo toa na des sorcellerie toa na sorcellerie conscient toa mpe na sorcellerie inconscient meme oza esclave na bango mpo babimiso mpo basala nini babengo na nkombo siko ntango yo otya nkombo na wana maboko ya nzambe oyo nyonso obenga yo nkombo wana ekomaka te comprendre maman merci bana na nzambe nzambe apambola bino bambote ebele na mama Itamba Kati Rose mama Itamba Kati Rose bambote ebele mama pasteur Serge Ngolu bakati donc apesisi émission bakati eza foti na biso mbala nsima tobenga yo oyesa bango bafrene mpo yo olinga nzambe mingi mama Kati Itamba bambote ebele papa Avelino Thomas topesi yo bambote mpe ebele sikozali topesi bana nyonso la bonne nouvelle de Jésus Christ bambote mama Doris na France bambote ebele sikozali bana nyonso basalelaka nzambe mpe bandimelaka Yesu Kristo na bomoi na bango bambote ebele numero na biso ezali 081 43 30 475 olingi kobenga mpo osoutenir na mosala oyo tozotongela nzambe ndako soutenir nzambe akotika yo te akopambola yo na mosala ozosala adresse église ezali Masina Petro Congo avenue Kutunga numéro 7 donc Masina Petro Congo komi na terminus à Petro Congo otuni avenue Kutunga numéro 7 tosambelaka mercredi 17h juste à 19h vendredi 17h juste à 19h dimanche 9h30 toyambaka na condition te topesa bakarte te ya ofele ka kombo na Yesu Kristo oyo aza na mafuta te na mai te na mungwa te na bougie te na brochette te oyo abikisaka soki ondimi kaka ose repentir yo zwi lobiko aza na biso elongo afongoli maboko ndenge alobi na biso na Apocalypse afongoli maboko aza kobeta porte oyo akoyoka mongongo na ye akoti akobika nzamba pambola bino pasteur Jarie yo ya Hollande bomonaki de apesi bino bambote pe bele na mama esika tikalaki na mama na biso Fanny bambote bele nzamba pambola bino soki Yesu azongi te tokutene mission koya bye.